Ingeta, la famille Bokota, Bokoto, la famille Bokota, dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, kolala mukana ya somo, kolala mukana ya koinda, kolala mukana ya beba, sava inda, ezo inda, nandenge moko ya ko indi sapinza mingi makasi. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga kande na yebisaka bino soki dossier ezali, tokoya soki matière ezali, tokoya soki ya koloba pe ezali, tokoya soki ya koloba ezate, na yebisaka bino toujours de notre côté et kozala malamu to vanda na biso na ba coin na biso na système moko ya kitoko. Mais soki bomoni biso toye, cela veut dire que dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo ezali na ndenge moko ya somo. Toye lisusu awa na makambo ya papa na biso avec Mukuna, biso nyonso toyebi, zalaka musala nzambe. De l'autre côté, à part kozala musala nzambe, alingaka pe kokota makambo politique, ce qui n'est pas aussi mauvais. Pour na bien, pour na évolution, pour na épanouissement, surtout ya Congo na biso, toza toujours na besoin ya mutu nyonso aya koloba, moi liloba pour que Congo na biso et kende surtout et encore liboso na ndenge moko ya malamu. Lelo toye na dossier na ye madeko nanga qu'est-ce qui se passe, dossier eza ndenge nini? Je m'excuse, affaire eza ndenge nini, makambo pe ezali ndenge nini. Avant na kokota na mozindo ya dossier, ya affaire, ya situation, ya circonstance, et kozala moi bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et ko sala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokoso makasi. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu yaba Linda bambote na Madame Gracia Mpoi na pesi bambote na Mama Lisi Pitu yaba Lisi bambote nanga na Mama Chérie, Mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier Madame Naz Kazadi na système moko pe na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Bandeko nanga lelo toye na dossier ya pasteur Évêque Mukuna, toye na dossier, toye na situation, toye na circonstance, toye na makambo ya lelo. Aza lisusu te ke non aye kobundisa Joseph Kabila Kabange te, lelo aye penza a kobimisa mwa ba makambo ka ndenge bino moko bozomona situation ndenge ezokende. Parce que photo lobaka soki to kovanda nango kimia, cela veut dire que biso nyonso na bapanzi nsango tokomi ba hypocrite. Mais eza na ba situation mosusu oye kozala toujours bien en tant que bateau de notre côté pe toye tolobi. Soki makambo ezali toye pe tolobi. Awa bandeko nanga toye tolobi, tozoloba makambo ya pasteur Mukuna. Pasteur Mukuna très fâché na oyezo leka na makambo ya justice etali Congo na biso. Justice ya nani biso nyonso toyebi awa moto eza ya kopela na Congo pona makambo ya Constant Mutamba. Toyebi ke na parlement na gouvernement na biso baza ebele. Ane ya sika, solo ya sika.
tika agrandissement des troisième jambe kimobali esalaka te mpe eza mokie mama azosepela te na mbetu na gavke elamu mpe feti ezongi bamama mpo na baproblème ya mabota myome fibro trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to mpe alalaka te tozali na solution na gavcare mpo na loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo mpe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to mpe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solosolo ebongo mpo na bokono ya diabète AVC tension to mpe obésité gavcare golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé mpe injection na gavcare ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne mpe Angleterre na gavcare okosepela. La santé n'a pas de prix, la famille. Kande toyeb sarabino, batela santé na yo. Soki yoko batela santé na yo te, mutumoko te, akotikala ko batela santé na yo te. Eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que mutu koyebaka ndenge nini ya kobatelaka surtout et encore santé na yo. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu habari njema, gavcare ayena ba solution ya makasi gavcare ayena ba solution ya kitoko concernant surtout et encore makambo ya mabota. Pona bandeko na biso nyonso o bazana problème ya mabota, oyebike ozana problème ya mabota, to senga na yo benga gavcare na lombangu aya kosunga yo na ndenge ya bien. Toyebike mabota kilelo oyo ekomi kotungisa ba couple ebele omona ya mosusu mobali nde ya botaka te ya mosusu komona mwasi nde azobotaka te esalaka toujours mbutu ya makasi yango gavcare bandeko nanga ayeli bino ba solution ya makasi concernant surtout et encore makambo ya mabota. Voilà la famille. Toye awa na dossier ya Pasteur Mukuna. Pasteur Mukuna très fâché, Pasteur Mukuna azo sepelate na ndenge justice ya Congo na biso ezo salela makambo. Biso nyonso tobandai ko satanga keno awa penza ndenge ba makambo ya Constant Mutamba ezali wana nde tokomona penza justice ya Congo keno justice ya Congo na biso ekomi ko sala. Mais c'est dommage. Ezo sala pasi pe mawa. Ti na ba pays mosusu balobi en tout cas justice ya Congo na bino dololo. O baloba kapenza dololo. Justice ya Congo na bino 0 sur 0. La famille 0 sur 0 justice ya Congo. Na makambo otomoni ya Mutamba. Bomo na ndenge ba juge premièrement bazana ba langage moko ya mabe makambo o bazo bimisa na munoko na bango ya mabe makasi. Ata soki mutu ango aza moyibi ya ndenge nini en tant que juge il faut koyeba ka ba makambo nino koti ko bimisa na tango zo bimisa ngo wana oyebi ke ndenge toza boye ya beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens bazo landaka biso ezana ba makambo mosusu okoti ko bimisa ba makambo mosusu oyo okoti ko bimisa te. Mais ba juge ya Congo na biso bazata kuna te azo bimisa na ye tout en oubliant que ba procès oyo ba pays ebele bazo landaka ngo soni ya makasi. Au-delà de ça na procès oya Mutamba eyaki ko confirmer pe ko réaffirmer que na Congo na biso makambo ya série ezalaka te. Congo na biso sériosité ezate. Congo na biso yaka oyiba, yako sala buzoba. Congo na biso ekoma nango bongo. Alors, avant que na yako bimisa nyonso eza na motema nanga awa, la famille, tolanda nanu Pasteur Mukuna. De son côté, yepe aye kolobaka makambo ezoleka ya Constant Mutamba. La famille ezo salaka pasi
pe mawa ezosala soni ya kosakana te na ndenge moko ya somo. Tolanda nanu ngaya bino mama Etoiline Nines TV nazozonga na nga sima pona komeka koya ko continuer analyse na biso kaka ndenge esengeli. Tolanda et on se retrouve juste après. Je vous dis, le peuple sait que vous trompez, vous mentez. Le peuple sait que vous avez fait des montages pour l'éliminer. Même moi aussi je sais ça. Vous n'avez personne que vous pouvez mentir. Mais pour cela, il y a honte et abandonné. Honte à vous. Soni Nabino. Ces gens que vous voyez ici, des traîtres, pas traîtres, pas hypocrites. Mais de par ce que dans ces pays, il y a certains papas qui pensent que occuper les fonctions de l'État, c'est les papas qui les ont donné ça. Ils seront jeunes. Ils vont vieillir toujours en gérant le pays. Tel le gouvernement qui vient, il faut toujours être là. Donc commencer avec les jeunes qui étudient et ne vont pas gérer le pays. Créer toujours des histoires pour mettre des cales de blocage. Non, il faut regroupement. C'est un secret. Constant Moutamba, il s'est distingué par sa façon de travailler. Il s'est fait avocat de faibles. Ministre Mokwa Justice, aucun ministre de la justice n'a jamais fait ça. Il appelle quelqu'un. Tu vois, je vois, tu plais. Ta parcelle, on t'a la vie comment? Parce que la personne, c'est un général. On appelle le général. Remet la parcelle d'autrui. Et la parcelle revient au propriétaire. Non. Kaka bato ya zalai ko loba ke mutu na zo mone bien te azoyi baba mo ne basali po ifalo lwa bango pe bazo sagana bato suba kanisa ke mboka ezali kaka bango. D'autres pensent que le pays leur appartient. Non. Non. Donc mutu azo sala musala malamu balingi te. Celui qui fait un bon travail, on ne l'aime pas. Si nous allons à leur manière de faire les choses, ceux qui ont volé peuvent être à combien? Ils se sont acharnés sur qui? Et la chose dont vous n'avez aucune preuve, il faut démissionner. Il doit démissionner. Mais il faut démissionner. Azana imité et il faut total nan est-ce qu'il faut que l'on la yango mais awa il faut démissionner l'on nan mbamba moto atambisaka mukiliza nzambe. C'est Dieu qui dirige le monde. Avenir ya mutu nyonso ezana maboko ya nzambe. L'avenir de chaque personne appartient à Dieu. Nazoyebisa bango boye. Je leur dis ceci. Constant Moutamba azala mitema ya peuple congolais. Il est dans le cœur du peuple congolais. Maman, pardon, non seulement ici. Non seulement ici. Si tu vas dans les diasporas, bazo compter parmi le meilleur na kata gouvernement. Les compter parmi eux dans les gouvernements. Tout ce qu'il faut. Je vous dis, le peuple sait que vous trompez, vous mentez. Le peuple sait que vous avez fait des montages pour l'éliminer. Même moi aussi je sais ça. Vous n'avez personne que vous pouvez mentir. Mais pour cela, il y a honte et abandonné. Honte à vous. Soni Nabino. Ces gens que vous voyez ici,
Des traîtres. Pas traître, pas hypocrite. Mais de par ce que dans ces pays, il y a certains papas qui pensent que occuper les fonctions de l'État, c'est les papas qui les ont donné ça. Ils seront jeunes. Ils vont vieillir toujours en gérant le pays. Gouvernement il faut Tel le gouvernement qui vient il faut toujours être là. Les jeunes qui étudient et ne vont pas gérer le pays. Créer toujours des histoires pour mettre des cales de blocage. Non, il faut regroupement. C'est un secret. Constant Moutamba. Il s'est distingué par sa façon de travailler. Avocat, il y a des faibles. Il s'est fait avocat de faibles. Ministre justice, aucun ministre de la justice n'a jamais fait ça. Il appelle quelqu'un. Tu vois, je vois, tu plais. Ta parcelle au tard a dit comment? Parce que la personne c'est un général. On appelle le général. Remet la parcelle d'autrui. Et la parcelle revient au propriétaire. Non. Kaka bato ya zalai ko loba ke mutu na zo mone bien te azoyi baba mo ne basali po ifalo lwa bango pe bazo sagana bato suba kanisa ke mboke zali kaka bango. D'autres pensent que le pays leur appartient. Non. Non. Donc mutu azo sala musala malamu balingi te. Celui qui fait un bon travail, on l'aime pas. Si nous allons à leur manière de faire les choses, ceux qui ont volé peuvent être à combien? Ils se sont acharnés sur qui? Et la chose dont vous n'avez aucune preuve, il faut démissionner. Il doit démissionner. Mais il faut démissionner. Azana imité et il faut total nan est-ce qu'il faut que l'on la yango mais awa il faut démissionner l'on nan mbamba moto atambisaka mukiliza nzambe. C'est Dieu qui dirige le monde. Avenir ya mutu nyonso ezana maboko ya nzambe. L'avenir de chaque personne appartient à Dieu. Nazobisa bango boye. Je leur dis ceci. Constant Moutamba azana mitema ya peuple congolais. Il est dans le cœur du peuple congolais. Maman, pardon, non seulement ici. Non seulement ici. Si tu vas dans le diaspora, bazo compter parmi le meilleur nakata gouvernement. Les compter parmi eux basala malam dans les gouvernements. Tout ce qu'il faut. De retour, nabandi ebele abatu bauti kolanda awa pasteur Pascal Mukuna, bon, azalaka évêque, Pascal Mukuna, mingi touti kolanda ye awa, touti koyoka makambo pe, auti kobinisa. La famille, ezo sala pasi, ezo sala pe soni penza ya makasi. Tomonaka, toyokaka toujours que il y a de ces prisonniers au baza na prison ya makala, baza ba innocent. Moi, je me rappelle, ezana ndeko moko oyo na landa penza procès na ye, tango tozaki na procès yaba kaba procès ya ndeko wana oyo bakangaki ye selon lui, selon elle azaki kutu mwasi alobaki keno ye ezalaki kaka téléphone oyo asombaki nzoka ezalaki téléphone ya muibi yango bayaki kokanga ye. La famille, pas seulement cette femme, mais baza ebele oyo bakota penza na prison makala injustement, baza ba innocent. Parce que kaka ko swana ya pamba o ba swana na quartier, lelo oyo ba ye kokotisa bango na prison, lelo oyo ba komi ko vivre boloko, ko swana ka ba swana ki. Pourquoi? Parce que justice ya Congo ezo sala te.
na ba pays o mosusu tomonaka bakangaka bato bakotaka na ba prison eza bato oyo babomi baninga bato oyo bayibi bato oyo basali makambo ya minene mais soki eza kaka bavazin na bavazin baswani bamemaka bango na kasho bovandi kuna basambisi bino et après soki soki babeta bino fimbo babeti bino fimbo bosilani bozongi soit basenga bino baamande bofuti c'est fini bozongi na bino mais na Congo na biso koswana ka boswani ya quartier voisin na voisin baswani parce que voisin oyo aza na mbongo ebele aza na baconnaissance ebele okokota prison okokota penza prison na pete nyonso okosalela boloko okozala kutu ata na jour te ke non yango jour na nga bakende kosambisa nga bayeba likambo ezalaki ndenge nini bakatela nga nayeba nini ezoleka nini ezotambola okozala na juta wana te okokota prison soki mpe oza na famille oyo azolandela dossier na yo wana ti mokolo okokufa yango boyaki komona tozalaki na ba nini ba prisonnier ebele na prison makala prison oyo normalement il faut ozala na 1500 personnes mais ba prisonnier kuna bazalaki plus de 8000 prisonniers ba prisonnier bazokufaka matin midi soir. Pourquoi? Parce que suivi na Congo na biso ezate. Il y a de ces personnes au baokanga bango injustement. Et lo kwa malonga o basali ezate. Non parce que bobo bana kina mutuki ngandi. Parce que yango bokomi komona ta lelo oyo. Lelo o bande konanga ekomi kobeta kabatu dans les vides ka boy bazo beta kabatu. À l'occasion de rien. Parce que osala ki likambo moko boy parce que lobaki ABCD. Il faut baya balongolaka yo bilamba etambolaka mutakala na yo etambolaka sur les réseaux sociaux. Ezo sala soni ya makasi, soni penza. Na solo la kina bandeko na biso moko ba Camerounais. Kande ba olande la procès ya Mutamba. Kande to tshaka ba numéro ba téléphone, bandeko na biso wana mibale zaki ya mobali. Ya mibali plutôt ba benga kinga. Balobi en tout cas mama Étoiline to olandaka procès ya Congo na bino mais to mona penza pauvreté na côté ya justice. Na tuna ki bango na lobi pourquoi bolobi bongo balobi kolanda penza procès. Bo mona keno Mutamba normalement azata mutu moko te oye aza mutu oye alingati akota tokutota na makambo ya procès te. Pourquoi? Parce que mbongo ezali ata soki tentative ango ezalaki ya koloba keno alingati ayiba mais tikala ko yiba mbongo wana te. Mbongo wana ezali na compte. Et puis ayaki ko tracer pe programme wana ba oyo baza likolo na yeba ki ba pesa ki epe permission ya kosala yango alingaki asala sikoyo bazo sambisa ye pona nini bo mona te ke non ezo revesele bino bo mona te ke non pays na bino penza justice eza ya kokufa eza na niveau moko médiocre. Imaginez bato ya libanda bato ya ba pays mosusu bazoloba makambo ya mbongo pona Congo na biso ezo sala soni penza ya makasi bandeko na ngai. Babilo mosusu faut koloba ezate ke non awa to kotela Mutamba mais to loba ce qui est réel. Pourquoi? Parce que lelo oyo se Mutamba lobi kuna to yebiti kozala nani. Parce que soki to kotika Congo na biso non to tika bango eza kaka justice ndenge ba travaillaka to tia kango na mutu ke na gouvernement na biso wana ba jeune ba kotika la kokota te. Ekozala ka ba tata oya mikolo na ba mama o basi bakola. Ba jeune bako tikala lisusu kokota te, bako banda ko bangela bango. Bako lingaka bango mikolo parce que ba yebi ndenge nini ba stratégie na bango ya koyiba. Avec Mutamba, makambo wana ya koyiba alingaki abimisa nyonso na poisa. Moi je me rappelle eza na tamoko bazalaki na parlement kuna. Mutamba koti na micro alobi nazo yoka solo ya kimuyibi awa. Kaka le même jour, toyaki komona pe Maman na biso première ministre de son côté pe azui micro atuni na parlement. Est-ce que bozo yoka solo kimuyibi awa? Imaginez quelle contradiction. De bota la bamakambo susu bo mona neti théâtre. En tout cas, j'étais vraiment dessus. Na komona événement wana. Nazalaki penza dessus ya makasi. Na nde place makambo minene e bandaki. Ezaka place wana ndeba makambo nyonso ya minene e bandaki. Soki lelo oyo Joseph Kabila Kabanye bazo salela ye ba procès ti ba ye ko condamné à peine de mort. La personne qui était à la base que non ba sala ba landela Joseph Kabila Kabanye mais c'était lui Constant Mutamba.
est-ce que na ba ministre o nyonso bazaki na Congo na biso bazaki ata na makanisi wana batikala kozala na makanisi wana te soki lelo oyo ebele ya batu bayaki koyeba Corneille Nangaa baya ko saisir biloko ya Corneille Nangaa c'est parce que Mutamba ayaki ko bimisa ke non il faut ba saisir biloko nyonso Corneille Nangaa mais soki Mutamba bimisa kite tolingaki toyoka kaka ke non na Goma kuna bazobomaka ba Congolais na biso na Goma kuna mutu Kingandi aza M23 aza Rwandais mais c'est parce que Corneille Nangaa bando landela ba maye nini Constant Mutamba bando landela ba makambo wana nyonso ezo salaka soni ezo salaka pasi yango bomona ata Brazzaville de leur côté bazoloba tomoni ke bino bolinga na bino Mutamba te bopesa biso Mutamba aya kosala na pays na biso kosalaka o Mutamba sali pas même 3 ans changement ya makasi na Congo na biso ekotaki nalandaki vidéo moko c'était avant-hier namonaki ba papa moko bazalaki déjà bazana ba 3e âge tant que lobaka 3e âge tout déjà o babandi à partir de 60 ans komata ba papa wana bazaya kokola makasi mais soki otali ba papa wana bazalaki na ba prison ba papa wana ba santé na bango ezalaki bien te tango Mutamba ye ko landela penza ba makambo na bango ba ye ko comprendre que ba papa wana basalaki kutota makambo malonga te makambo ka ya mike oyo fallait normalement ba kende kokotisa bango kasho mais Mutamba kotsaki bango prison ba vandi na prison pendant des années pendant des mois et des mois mais tango Mutamba ye koya ye wana alandela dossier na bango amoni ke ba papa o baza ba innocent ba mérité prison te aye ko bimisa bango papa bokende kolandela ba kisi na bino bokufa te mais wana nyonso na Congo te en tout cas courage surtout félicitations na jeunesse congolaise ba onyonso ba telemi pona koya ko soutenir Constant Mutamba ba onyonso bazokendaka na ndako ya Constant Mutamba pona ko soutenir ye matin midi soir ba onyonso bazomemaka pe biloko ya kolia. Grand merci à vous, que Dieu vous bénisse surtout abondamment. Tout le monde qui présente c'est papa nabiso le révérend l'évêque plutôt pasteur Mukunazaki kuna tout le monde qui bande konabiso ya ba sai tout le monde qui ba Davina Apua, il y avait aussi tonton d'Acosta, tout le monde qui fait rigole la padre yepe azalaki kuna marka qui présence na ye. En tout cas grand merci na ba onyon so bazola ki sabolingo envers Mutamba boyende ezalaka bablo mosusu photo lobaka boyende penza ezalaka. Merci na bino nyonso obo soutenir. Merci na papa na biso Caleb Tukebane yepe asala ki message toye ko senga kaka na mokonzi ya mboka atale la penza dossier oyo soki mokonzi ya mboka akotale la dossier ote ekozala pasi pe mawa parce que biso ba Congolais toza na posa Corneille nini Constant Mutamba azala acuité wana eza posa ya biso ba Congolais toza na besoin te ke Mutamba kende kokufa toza na besoin azala acuité azonga kosala musala na ye en tant que ministre ya justice toujours mutu aya ko empêcher yete asala penza musala na ye na ndenge esengeli. Toza na besoin ya jeunesse ekota na gouvernement batata na ba mama oya mikolo batika pe espace na batu mosusu pe basala musala na ndenge esengeli parce que tolembi ba oyo ya kokola eza mwa bongo nakomi na mwa suka ya partage na biso kande na lobaka toujours et encore biloko kitoko eumelaka te suka na biso yango oyo. Bye bye et à la prochaine.